Mwandantemi soki lelo Mwandantemi atiki mokili parce que apedraki oyo ezalaki nkawalulendo na ye oyo ezalaki pouvoir oyo ba esprit ba pesaki ye parce que Mwandantemi aza maître spirituel lokolanga nga pe naza maître spirituel lokola Mwandantemi naza envoyé ye aza Mwandantemi sikoyo eloko sikoyo ye azalaki plus na côté armé des ancêtres yango ami bengaki le général Nemamvwemba Nkosi. Donc le général Nemamvwemba Nkosi on ayaki ko trahir ayaki mutu moko ne fallait pas akota na côté politique. Azaki mutu moko il faut azala kaka na côté ya ko s'opposer na bato ba kotambwisa politique malamu te et ye akena ngona bandenga bandika no kenango na bandenga mabele bele no kenango tango ye moko bandi ko siéger na ba parlement abandi ko sala ba makambo oyo ezalaki ba koko batindaki ete yango yo sort na ye ememi ye na liwa. On a qui ça va prophète on a la simbaka bazara décité l'église na bango za plein bazo sala onyo so ya bango l'église na commune nga on a qui ça na 4 pasteurs minene o batanga maka ba kombo baza ba riche ba pasteur non na ko tanga tout na respect na bango baza ba partenaire na ngai W kombo ya pasteur onyo se ba na W aza mwana nga molimo oh oui. Donc, moi, natanga bango ezate indi sa commune bate ala partenaire nanga ala partenaire nanga faut na protéger mais baza 4 pasteurs minene ça ça W donc M donc double M donc baza M donc M M lisusu baba na commune ya wana na tika entre ngana bango voilà tout avancer na 4 pasteurs minene na mais la yebi na yebi sora fleur là la lutte comme toi Grande ma joie de vous retrouver encore une fois de plus devant vos télévisions, tablettes et tout dépend du format où vous nous recevez chez vous, dans vos salons de coiffure, dans vos maisons. On vous dit un grand merci. Bonjour, bonsoir, tout dépend l'heure à laquelle vous allez capter cette petite vidéo ou cette émission qui sera présentée par moi, votre humble serviteur, Décaré Bachia, l'homme de Boya et Makambo Ezali. Je tiens à vous signaler que cette émission sera diffusée dans deux chaînes ou 3 chaînes, mais ne vous inquiétez pas, quand vous tombez la vidéo, vous comprenez que c'est Décaré Bachia face à quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, je vous apporte un nouveau numéro parce qu'à chaque fois que vous avez un décarré, vous avez face à nous, vous avez actualité, savoir plus. Savoir plus pourquoi on savoir plus. Vous avez besoin de connaissance, vous avez besoin de libiki, vous avez besoin de solution. C'est pour cela. D'ailleurs, toujours cette émission Salon des Savoirs, cette émission à caractère socio-culturel, Mabatounion sur toute tendance confondue. Moutounion, c'est un leader na coin naïe, Moutoutou, c'est un leader d'opinion na coin naïe, un leader après ça rappelle information, tout cas sur le peuple congolais, tout cas à bête sa porte, vérité officielle au fond de la guerre, pense qu'on a Royabaye. Oui, aujourd'hui, je reçois pour vous quelqu'un, ce sera pour la toute première fois, mais je crois que ce ne sera pas la dernière fois. À chaque fois quand il aura besoin, il a passé ma information, tu peux soutenir la descente, on a toujours près de lui. Voilà, vous comprenez que j'ai gardé entre parenthèses. Laissez-moi dire d'avoir un grand merci à l'équipe technique qui est dirigée par Roméo. Merci pour tout. Merci aussi à Dorcas et Bolokoko. De loin, le ça c'est là ma famille, c'est ma sœur. On se connaît très bien. Bisous, moi là où elle se retrouve. Merci à tout le monde au Talabiso. Merci à tout le monde. Abonnez-vous massivement, likez, partagez, laissez des commentaires, ça nous fera énormément plaisir. Nous sommes le week-end, bon week-end à tout le monde. Heureux mariage. Heureux marche à vous tous. Joyeux anniversaire à tout Kama Lelo, que du bonheur, longévité, prospérité soit votre histoire, que vous prospérez à tous égards. Nos sincères condoléances aussi les plus attristés. La famille tout baza éprouvé, être chiant, nous sommes de cœur avec vous. Voilà, je tiens aussi à vous signaler, à vous demander pour tout la vidéo, il y a différentes chaînes. Dès qu'on a besoin de caméra, on a besoin de micro, on a besoin de machine, on a bonne forme, on a malama soit sur l'idée carré la machine, sur l'idée carré la micro, et aussi des carrés qui te remercie. Si la réalisation est d'accord avec moi, et pour la caméra pour dire déjà bonjour et bienvenue à m'être envoyé. Bonjour les grands journalistes des carrés. Voilà, bon week-end. Ah, merci mon frère. La santé. Ouais, ça va moi plus que Basoda. Plus que Basoda. Basoda va bien fait. Non, Basoda
bazalaka na bango bien par rapport au mena minute ceux qui le quittent beti bon c'est paniqué quoi. OK. Na sens wana. Mais nga na retire informer nga pesa vanda na bandel na la police quelque part wana na so masa c'est betane ça va c'est na biso kuna basona ba bangi ba koki okete. Kasi mais ata ba kete mais mitema na bango ezala l'est. Donc voilà, merci beaucoup maître envoyé, je crois. Les gens liboso to yamona kata chaîne na biso, mais na bité un mot chanson tout ba rotala yo, elo ni ko rassurer bango, o ko loba, est-ce que ko léser bango, est-ce que vous allez vraiment normal? Non, na rozala normal parce que nga naza homme spirituel, naza quelqu'un o appelle ça ba solution ba via batu. Naza oyo asungaka batu please. Naza wana te pona ko blesser batu, naza wana te pona ko léser batu na ba parole nanga, naza wana pona que non, maloba nanga tango bima ezokota ezobikisa mutu sans traitement nano ya liboso parce que ezana mutu mususu azaka soulager par rapport à parole parfois désespoir ekotela ki na vie tango yoki moi matière wa yoki parole moko boye et soulager place ba tension et matin qui ekiti et tout donc dans ça soit voilà maître envoyé namuku c'est d'abord et sabiso qui est maître envoyé maître envoyé azali guide spirituel auti na village ya Londoloakai ezali frontière entre Dolisie na Congo na biso koto na ndenge ya Manianga na Congo central bato ba Manianga donc place oyo Dolisie à Brazzaville Dolisie eza Brazza mais Dolisie eza dernier mboka oyo etutani na RDC on comprendre Dolisie est là dernier mboka et tout un RDC. Biso ezala ata mama tindi yo savon au soko la basani. Faut que nous sommes bango na Dolisie parce que Dolisie est là le rôle à moi petite ville na biso. Biso siko lokai est un village. Mais eza siko séparé. Bachaka singamo kaka nettement corps de mutekaboli biso na bango. Mais na bazamba peto ebike awa mundelu oyo ya ngambu ya bango oyo ya ngambu na biso donc c'est un peu ça nazali moko mokitani ya mama mafuta oyo ba magicien nyonso babelaka ndona mafuta mama ndona oyo mama ndona mutu akomaka boso alati bo mama ndona do mama ndona wana eza koko na ngai oyo abotaki koko abotaki mama ya mama na ngai donc kokololo voilà donc baza batu oyo basala vie ensemble na ba mama Vitakimpa Vitakimpa azo rené na Angola mama ndona mafuta azo rené na ngambo ya RDC donc mama ndona mafuta akufa même liwa na akufa même liwa na nanio na mama Vitakimpa ndona mafuta sikoyo ye batumba ete ye na kanda amikotisa na kata tono ya mafuta moto ndi akufela bongo tango akufi atali na génération voilà atali na génération ya bakoko na biso wana ya bana o abota amoni mutu o abota moki na étoile po a succéder yete atali na génération ya bakoko o aboti mama nanga atali mutu abota mine étoile o a succéder azate atali na génération ba mama nanga amoni ba oncle nanga tout baza na étoile te tango sikoyo nga na komi na zemi ya mama nanga na zemi ya 6 mois mama popo biso na bana mboka ezalaka chaque samedi ezalaka wenza munene bato Brazza bakatiaka boye bato ya kote oyo tokutanaka na terrain netre batekaka biloko so mama moko boye utaki na Brazzaville ayakabeli mama na biso ponduke mama viko za na zemi boye bapondu na la tek esili mupiko moko etikali na 6 mois mupiko moko oyo etikali na pesi yo yango okende na yo kolamba yango talanga na bamboka bakabeli eloko kolia mama azwi yaki alambi yango tango alambi yango mama alie pondu wana directement mama asantaki ba menace ya avortement neti zemi elingi elongwa bake na hôpital na ngambu ya Dolisie bakangi mama na hôpital batie makolo likolo ko batiaka na makolo likolo bon zemi menacé de 6 mois à 8 mois et depuis na botama na 8 mois et demi 9 mois te oui donc tango sikoyo
Maman sala 2 mois et demi na hôpital makolo likolo nde ekobotanga tango na ekobotama déclaré na ekobotama génie na botama kisimbi te o ya ba mongol tumne non na ekobotama makolo liboso mutu na sima ça veut dire o biso tobenganga na Kikongo nsunda wana ata comme na ngai mboka eza nsunda la makolo liboso mutu na sima cela veut dire comment mutu e baluki na donc non moi na normal abotamanga abimisaka mutu ok bongo nzoto la kobima na libuma mama siko kobima na ngana na libuma mama na bima kina na makolo ok tango na komi liboso ngai na botamanga moko ba médecin ata wana basala tout babendanga na makolo na bima te yango yokaka ke épaule nanga elelanga nga na bukana mapeka na 0 année. Pourquoi? Parce que tant on a bimi maman zo poussa selon maman ndenga expliquanga na kanga maboko bouna kati. Non kama e provoquer coup opération à César. Voilà. Ba foxa na bima te. Oui, yango yoka. elelaka don na le famo banda eroti ata lobi elelaka nako tsango nini micro bayoka ndenge elelaka donc na bukana na 0 année pona ba fonctionner na bima mais na bima ka te bandeko nanga balandi boyoka yango ezolela kuna belelaka ouais ata pe photo belelaka ata photo be elelaka donc photo be elela pour za kuna donc tango sikoyo na botami na bandi sikoyo banini nanga ba miracle nanga nga nazalaki ba aja ba 6 mois inane so leki nanga pembeni ata terrasse boye so nga bakatcha nanga rivière te bakatcha nanga balete bakatcha nanga place eza maite mwana na yo aza normal boye mais so katise place moko boye osandi ke na ngambu kuna mwana lembi siko mama na nga yebaki te koko na nga viki aza pena ba mama oyo botamaka koko azaka na envie koko na nga azaki na envie koko na nga tango komona mama koyaka taka jeune fille aboti sika mwana lembi atali ba mwana oyo seka tikali na mai koko na nga tuni oleki nzela nini nzela ingandale koko na nga bandi kozonga kobelela nga tozonga na ndaku awa eza ndaku te bakatisi ata 3 fois tango ozonga 3e fois na surtout na bandi kolela si na ekokoma na age ya 8 ans nde baye kozwa mystère moko boye autaki na manianga ya kikenge nde ayaki kosalisa nga na pembeni ya rivière alatisi nga bilamba rouge balambi biloko batie bamasanga mbila baji bato bameli asaleli nga cérémonie na ndenge nayaki kotika vi ya mai nyonso ye ndenge kokotelaki bomoto boye ntango naye kotelaki bomoto boye mama mafuta bitie mais comment on a pesi mona pouvoir na kati ya libumu bino bozwi mystérieux akolongola ye pouvoir wana c'est que pondu wana mutu ayaka nango mama mafuta ayaki kopesa pondu wana voilà na forme ya mutu voilà alors tango sikoyo basali ba cérémonie mama mafuta sikoyo abandi ko apparaître nanu na bandoto nanga kopesa nga ba enseignement comment nakoki kotraite comment nakoki kosalisa comment nakoki kosunga tango alongwe abandi ko apparaître sikoyo na ndenge ya visibilité boye abandi ko lakisa nga ba makambo ti ne ko koma na ba 10 ans na bandi ko pratiquer tango na otanga na école seka na stiliki na zwi elamba na boki likolo elamba fo etelema donc na koli mystique na mystique tango na ekokoma na age ya ba 12 ans 13 ans na ekobima sikoyo na ndenge ya route nationale numéro 1 na kimpese wana na bandi kovivre wana mwana moko na kala anokotaka na bale soki oyo bavita bazobeta banini elima euta ekipe ya Congo central eyaki sasa awa egania vita 3-1 awa na grâce na nga na osimba déjà bekipe minene na okota na babale donc na bandi mystique kibomwana na ndenge na koli nango lelo na sala na bale na donc
qui signe na bali. Oui oui. OK. Donc na sala ka mystique ndenge na comité na âge. Et bon autant au mona incarnation maman Kimpa et ya maman mafuta na ndo tango. Poni to bandeko refuser ngo. Ba ba ana ke pas sala nzambe ba sambelanga ba boya na bango na boya na makamona. La qui facile ko dimango. Koyo na botamaki déjà na elembo. Na koki ko boya ngo te. Elembo yo botama nango. Na botamaki déjà na elembo ya kosunga, elembo ya kozwa mystique ozali na ngai. Donc elembo on a botamaki nango ezalaki déjà ya monde invisible. Elembo on est déjà ekota kati nanga. Bon lelo batu o bazobika na sima nanga bazobika. Batu o bazozwa connaissance na sima nanga bazozwa connaissance. Batu o bazozwa bozwi na sima nanga bazozwa bozwi na sima nanga ye. Alors soki na refusaki yango na ingaki na botama oyebi ba bisimbi o ba botama loko a moi bizengi. Nanga na koma bizengi. Non mongol te mais moi bizengi bitanga soye tout. Alors tango neko landa ba enseignement nanga sikoyo etant que réel boye ndeko fandisa mamu nanga ndena bandi ko sel sabatu depuis 10 ans si lelo na sel sabatu to avancé depuis 10 ans au commis conseil sabatu jusqu'à âge commis lelo je tiens à vous signaler que ce maître envoyé qui est face à des carrés bachia a ko beta biso ndenga banda makamuna ye ça comme lelo comme musungi na ko ande ko sunga ça de lumière na batu ba besoin de lumière maître envoyé de ton vrai nom c'est qui kombo nanga ya kombo nanga oyo ba parents nanga ba pesa ngai ezali Landu Nsunda donc Landu wana ezali muntu oyo alandaka oyo nyonso batindaka et donc Landu mutu alandaka donc neti kaka yo nyonso oyo olobaka ngazaka attentif na olanda yo chef nanga mambu ozoyebisanga Landu Nsunda donc Nsunda wana ezali muntu abotamaka makolo liboso mutu elandaka na nsima okomprendre na bosane kutu place otango babande ko foxe pona buka na mapeka mais na bimeka te nde air moko boye médecin atiki makolo nanga a sentir que na bandi ko zongisa makolo na kati ya nzoto mama nanga bandi ko zongisa makolo tango na komi siko na ba place oyo ba place oyo eniataka oyo awa na komi wana na kale na suki après moi fi distre bazaki maman na bima twa na koya bu na mabele ngana bima bongo la baba donc tant on a bima na koya biloko nyonso basala ki ngo après biso na bamboka bakataka mama botane pe na se bimino ka na bimino ka directement asen kwa mbeto na mboka mbeto zilango mbeto likolo voilà maître envoyé au bikomo zaki Landu dis-nous un peu siko apparemment comme c'est la question de curiosité vite fait entre parenthèses apparemment ba maître ya spiritualité mingi bwana ba Congo poni ba Congo taka voilà question moko malamu journaliste eloko oyo bandeko ebele bakomprenaka yango te ba Congo ote ba maître spirituel kaka ba Congo ezali province moko ya Ntilulu ezali province moko kuna spiritualité ya Afrique ekitela soko otali batu nyonso oyo ya ba mystérieux ya Afrique otali batu oyo basala bakombo na Afrique awa na kote ya mystique basalaka ba Congo bane Congo soko otali Simo Gimbango azalaki nani Mukongo so otali Mbengu azalaki nani Mukongo so otali ba André Masuwa ba Mizele Temi batu nyonso oyo kotangelanga senso de ba Congo voilà écrivain neti Mwanda Temi Mukongo maître envoyé Mukongo donc ezali province moko eza spirituel comprendre yango monaka Mukongo za makasi na coutume eza na tribute ou soit eza na province moko te eleki ba Congo na coutume pe na spiritualité eza te eloko wana tobosanaka te ke bakongo mboka parce que so otali ya liboso mundele akotelaki wapi voilà ntango mundele yaki voilà bastanley bakotelaki na bakongo mundele peuple mokongo alata elamba oyo tolati nga na yo liboso ya kongo mobimba parce que tobande kolata ba makasa lokola balingwanda tango mundele aye asala plus de 10 ans azalaka Congo central boye amataka te avivaka déjà na peuple mokongo
on comprend. Alors tango siko mindele bayaki babandaki ko bundisa Congo ebandaki wapi ebandaki na Congo central yango bazalaki soki bakangi yo peuple mu Congo ozo telemela mindele ba prison zaki wapi na bakatanga bokuna bazalaki faible bazalaki flou na esprit mu Congo déjà la mukaki yango monaka mutandu amibenga déjà mutandu mundere pe a son âme de digitambala on comprend hein mutandu munderi parce que déjà avivaki na mundele avant ya batu nyonso Holandi. Alors peuple mu Congo azali peuple moko aza trop spirituel. Peuple mu Congo aza peuple moko ayebi makambo ya bukoko ayebi makambo kindoki ayebi yango mona ke balobaki ni basala kibondoki omoni soki nga na yebi soke nazandoki te na kosi oui nazandoki mais nazandoki ya kosalisa nazandoki ya kosunga. Comment ça? Oui parce que toza na deux types ya kindoki. OK. Ndoki mususu azali ndoki zoba ndoki aliaka ne kaka mutu mais na famille na ye asalaka eloko te alaka na salon nga sikoyo nazali ndoki oyo ya kobimisa mulili ebima na pole Holandi mais ndoki mususu ye asuka eloko oyo ekaboli biso na bandoki wana oyo nga na lekeli ndoki wana na makasi parce que nga nasalaka 24/24 nasalaka tongo midi pokwa nasalaka heure nyonso mais ndoki oyo akolia bato asalaka kaka à partir ya 22h suka na ye 4h omoni mais nga nasalaka jour et nuit donc naza ndoki me ya kosunga naza ndoki ya kosalisa naza ndoki ya kobikisa naza ndoki ya kopesa oyo nyonso mutu amoni ke non oyo ezali lisusu makambo ya natalela mokili te fo bakoko nanga basunga nga fo esprit bakota makambo nanga so bengi mettre envoyé na kosunga o numéro nanga eza plus 243 89 25 28 728 plus 243 89 25 28 728 ndeko nanga Romeo omeka kosunga nga ochela nga numéro place wana okomaka mettre envoyé oche numéro envoyé avant na senga élément mo na ngona bien besoin na senga pour expliquer so élément wana na la besoin expliquer biso nanu ndenge olati voilà mutu kingo elamba. Merci. C'est significatif. Na mutu oyo na lati oyo biso na bakongo to benga ngom pudiandoenga. Pudiandoenga ça veut dire chapeau ya mayele. OK. Eza pirema poswanyama. Nga moko mutu na tongi yango na forme oyo. Eza pena poswanyama so simbi omona eza poswanyama. Eza pena nyama babomi nga na zwi poso. Nyama nini? Eza léopard. Babomi nga na zwi poso. Nde na saleli chapeau oyo. À part ça, Zege va déjà significatif. Kasi omoni zege oyo. So tali mama Vitakipa avaba tumbaye na kati ya basuki na ye ataki biloko oyo. Biloko oyo omoni oyo eza spirituel. Yango ba kontaka yango nombre de fois tango ozo sala mandanda to le sens donc biso ndene bino la bobenga ba prière ba zege oyo to tanga ngope nombre de zege o sala mandanda na yo o biso to benga prière na lingala soki na français prière donc à part ça oyo ezali nsanga nsanga oyo ezali chaînette moko oyo epesaka mutu sagesse. À part ça totangaka nombre de mbuma nde basala chapelet. Voilà biso pe na bukoko ezali bongo ozotanga bakombo bankulu pe ezopesa yo oyo yo ozoluka elamba oyo ezali biso ikongo tobenga yango mvuela bamizima babenga yango sutani biso na nzila kongo tobenga yango mvuela siko pourquoi na poni ezala ya mwindu voilà. Mwindu ça veut dire spiritualité ezali noire ezali flou ezali loko moko emonanaka te mais emonana na ba art nango ntango ozosalema na miso ya bato donc vu ke oyo nga nasalaka eza molili nde yango nalati robi ya molili bo elakisa oyo nga nasalaka nde sikoyo kozala envoyé nde komonisa yango na pole
Olandi. Mais même aux bandoki pensa. Pour qu'on l'a dans noir bonhomme au lili boy. Bon après bandoki. Bon bandoki non. Oui. Bandoki bancho. On a envoyé Nazandoki. Ndoki. Oui Nazandoki. Donc voilà, si la raison est d'accord avec moi, Robéo est d'accord là. Achel là élément oh total en moi pour tout son rapport à tout méga décortiquer. Dernière partie émission à Bisso Play. Que verrez-vous, Paris 12, Paris 13, Paris 12, Paris 13. Koubas. Merci mon invisible, merci mon invisible, merci mon invisible. Voilà, mettre envoyé tout à la chose dans la vidéo. Tout le monde est dans la carte à temple. Non, wana ezalaki nakendaki voyage na mboka bapaya na endaki Dubai. Na chambre nazalaki na posa na kende na somba biloko na ngai ya kozonga nango awa. Ba voyage. Boké chambre boké Dubai au louer chambre. Comme ça fait sous temple. Oui, parce que nga partout nazara et comme un temple nanga partout. Ata soko benga na ndako nona ya service. Na wana ndako na yo na nakendaki Dubai, nakendaki nanga ya musala. Na ende kokuta na mutu moko wana utaki na mboka peka ya bapaya. Ouais, nakendaki ko traiter mambo impuissance sexuelle azaki nango. Alors, nakotala amonaki na koya boye ezalaki mwa pasi nde azalaki na vacances po ke Dubai nde toyokanaki tokutana wana oyo azalaki chambre na nga oyo nakomelaki sikoyo ntango nazosalisa ye nga nasengaka na nga moto mbongo te sauf achat matériel spirituel vika tidele nga deya mbongo achat matériel awa nakendaki na matériel na ye kuna na Dubai nazalaki sikoyo na posa nakende kosomba biloko na ngai mpo nazonga nango na Afrique nde yango nasalaki incartation wana nasali démonstration wana na bimisi mbongo wana nde nasombelaki babiloko na nga mpo nazonga nango awa. Voilà, maître, tout le monde pour tout le monde besoin de sambongo. Dis-nous un peu, bien ma maître car esprit. Tout le monde a besoin ba mystère, tout ba miracle, voilà. C'est ba miracle et ba mbongo. À part miracle mbongo, bon ça la peut traiter pour non mais esprit na traitera maladie tout. OK. Incurable ou non incurable. Oh. Soki omoni ke ndeko na bino moko aza na maladie moko boke azozwa solution te azobika na malembe bino olingi abika na pressé so bingi mettre envoyé na retraité ezala ke maladie moko boye docteur ameki alembani so bobengi mettre envoyé na retraité ezala gastrite ezala tension ya komata to akokita tout surtout to sida bato ebele bayebaka te sida eza na 3 types ya sida 3 ou 4 types ya sida. Toza na sida ya kobwakela ke oye pa muntu moko boye atekeli yo sida obwakela ngo lokwa nde babwaka mbasu babwaka mpese babwaka pe sida bongo. Sida nyonso te ezalaka transmissible. Non. Mais kozanga koyeba na biso, kozanga connaissance, kozanga boyebi na biso nde voilà. Sida kindoki pesa ke mutu apumbo na butu aye koloka yo kwa koti so sida ezali sida mususu pe bazwaka yango na nzela ya mari de nuit pe femme de nuit. OK. Olandi siko batibe ba sida bongo po yo mo mkolo to oye bango za passe po mutu musoye bango za passe mais nga envoyer tango na zi mutu o azana maladie ya bongo soki oyebisi envoyé na kokota na kosala voyage astral
nakokota nayeba oza na sida ya type nini soki na comprendre marque ya sida oza nango nakotraite o na 9 jours après nakoyebi so zonga place osalelaki teste osala teste soki eza positif ou négatif so eza positif nga envoye na sacrifier carrière na nga spirituelle nyonso bakoko obayaka su na aide ya problème na nga te olandi voilà donc ngai maître envoyé naza moko oyo ya bino nabikisi trop voilà na sungi mingi voire même ata bapasteur décarré et moi parenthèse pasteur nyonso oyo azali na posa miracle azali na posa église etonda azali na posa prophétie baprophète ebele omona baza na écran prophétique te maza prophète oui donc azopesa décarré prophétie na koestime ata décarré décarré vu que azokende Dubai boye c'est que kuna Dubai azana posa so mutuka kende kaka frère ndamba osunga yo kuna okozwa mutuka a estimé mais amoni na ye eloko te ba prophète bobenganga awana kisasa ba prophète onga na simbaka bazaka décider ba église na bango za plein bazosala o nyonso ya bango na komini nga awana kisasa na 4 pasteurs minene o batanga maka bakombo baza ba riche ba pasteur non na ko tanga to na respect na bango baza ba partenaire na ngai W kombo ya pasteur ono zibana na W aza mwana nga molimo oui donc moi natanga bango ezate indisa komine bate ala partenaire nanga ala partenaire nanga fona protéger mais baza 4 pasteurs minene ça W donc donc WM donc baza MM donc mususu M lisusu bana komini ya wana na tikali entre ngana bango voilà tout avancer na 4 pasteurs minene na mais la yebi non yebi so la philosophe là la lito comme toi radio donc lelo omonaka baconcert ndenge ezotonda iba église na bango mpe etondaka bongo nga natondisaka baéglise ebele na Kinshasa awa bapasteur ebele aza na posa azo envie moninga na ye na baplein azo envie moninga na ye na bandimi soko ozalaka na posa baplein baninga mosusu oyo oyebi basala na baéglise na bango benga maître envoyé église no ekotonda numéro liti libanda numéro na ngeza plus 243 89 25 28 728 plus 243 89 25 28 728 so bengi maître envoyé nyonso motuna eza gratuit benga na yo le temple eza na ngaba so bengi maître envoyé temple oyo Kinshasa eza na ngaba so bengi maître envoyé place mokina ba place moka misika ngaba mwana ngaba la kati kuna parce que pourquoi temple eza na ba coin parce que na centre ville distraction eza trop concentration vous allez mouquer Hollandi mais tant que mutu aza na place moko aza kimia azala vraiment concentré. Vous comprenez? Mais la question de curiosité. Pourquoi le ministère miracle na bino osala on kana cercueil? Voilà. Wana ezali cercueil te. Mais wana ezali tiroir. Ezali donc wana ezali ou soit na benga on ka cercueil. Mais ezali cercueil oyo ekoki kokota mutu te même ata bila morne a kota te. Mais ezali eloko nyonso ata na mundele spectacle nyonso salaka mona azuki tende ya zipi yango tango fungola parce que spiritualité ezali mabombami spiritualité ezali mabombami eloko nyonso oyo ezaka ya kobombama et spiritualité ebandaka kobombama bongo kobima na poli yango nalobi ke spiritualité ezali lokola sultani nanga boye mwindo ezomonana te nde pole nango nde eza envoyé mais maître obi mama ezobangisa to question suka déjà ba ça signe donc tout ça question suka déjà donc là on a des questions na tangisa kamba moko mama moko bangisa déjà to ba maître spirituel ezoma kambo to ba maître spirituel to mona ka ba to za ko kufa boy boy mais to là to moni mwana nse makufi mwanda ntemi soki lelo mwanda ntemi atiki mokili parce que apedraki oyo ezalaki nkawa lulendo na ye oyo ezalaki pouvoir oyo baesprit bapesaki ye parce que mwanda ntemi aza maître spirituel okolanga
nga mpe naza maître spirituel lokola mondatemi naza envoyé ye aza mondatemi sikoyo eloko sikoyo ye azalaki plus na côté armé des ancêtres yango amibengaki le général Nemamvwemba Nkosi okomprendre nga sikoyo nazali na côté ya traitement mpe nazali na côté ya kopesa solution mpe nazali na côté ya kobikisa mais ye azalaki na côté ya armée yango amibengaki le général Nemamvwemba Nkosi donc général Nemamvwemba Nkosi wana ayaki kotrahir azalaki mutu moko ne fallait pas akota na côté politique azalaki mutu moko il faut azala kaka na côté ya kosopose na bato bakotambwisa politique malamu te ye akenda ngo na bandenga bandika anokenda ngo na bandenga mabelebele anokenda ngo ntango ye moko abandi kosiege na baparlement abandi kosala bamakambo oyo ezalaki bakoko batindaki ye te yango oyo sor na ye ememi ye na liwa mutu nyonso abukaka oyo ezali baordre to mibeko ya baesprit akutanaka na sor na ye yango monika kutana na sor na ye message na nga oyo nakoki kopesa na bandeko ngai maître envoyé na pesaka oyo nyonso ezali na posa bozi ozali na posa ya porte-monnaie du bonheur on a posé à tous du bonheur. Pour magique. Non, magique, on a ça magique. Pourquoi? Parce que Nazam Tabukoko. Beaucoup de personnes sont bonheur. Parce que en tant que code, mon code est pour le bonheur. Bonheur, ils allaient, oh, ils vont continuer à m'amboula, faire retirer la banane. Mais, oh, nous, c'est magique, c'est uniquement en fait tout qu'on a déclaré. Vous comprenez? Alors, Moutabukoko appelle ça kaka, oh, ils allaient bonheur. D'accord. Donc, porte-monnaie du bonheur. Trousse du bonheur, sac du bonheur, valise du bonheur, il y a montagne nyonso. So olingi $300,000, olingi 300,000 euros, olingi 500,000 livres sterling. So on a posa 3 millions de francs congolais, 10 millions de francs congolais, 200 millions de francs congolais. Na kopesa yo yango, na kopesa yango ezali mbongo ya kisite bandeko nanga bolanda ngai bien. Ezali mbongo ya kisite. Famille nyonso oyo ezali na mokili oyo ya banekongo bazali na richesse na bango ancestrale mais mususu ezalaka no exploité. Est-ce que déclaré na libota na bino na atana bakoko na bino est-ce que bozali na bato moko te bomona mo suspect mbongo oyo comme c'est ça bankodia comme c'est ça mo malamu te. Non, ya malamu te ndenge nini eza malamu mais eza sikoyo ke mutu ngo akuya kate eloko molunga sala kate mazo mata ezali bozwi ya libota sikoyo bato mususu balingana na bango nkodi ya te po bapaster oyo biso topesaka pouvoir bayaka kobalola ngo ke ezali kibondoki ezali malamu te eliaka bato nkodi eliaka bato te nkodi esengaka kaka ntango oza nango sunga libota sunga batu sala badon vivre normal esili nango neti na place siko nga napesa nkodi ya famille na yo nakozwa kaka nasali liaison entre saki oyo kopona oyo kosala production nasali liaison na richesse na bino ancestrale oyo ya libota et bandi ko produire yo chaque jour ça chaque semaine chaque mois na monta oyo yo okoluka ozwa donc soki ke oza na posa monta tel monta songolo monta pakala nde na kosezo directement yokota automatiquement parce que oza ya droit ya mbongo wana oza mutu moko obongeli na mbongo wana me bato ebele bayebaka te akobanda kozwila ngo wapi nini ayebaka te ke batani na bozwi na bongo ya libota so obengi maître envoyé na kopesa yo mbongo ya libota mosusu te na kopesa mbongo ya mai te na kopesa mbongo moko ekoya konyokolo nsima te na kopesa yo mbongo ya libota na yo moko ebandi koproduire yo nga envoyé naza na droit ya kodegrene yango te parce que eza ya libota na nga te eza ya libota na yo. Voilà, merci beaucoup maître envoyé. Ba dédicace na yo na numéro de téléphone pour tokabona biso. Non, ngai napesaka na nga dédicace mbote te pardon dédicace na mutu te mais nasengi bino bandeko na nga nyonso oyo bozolanda nga na bilili ya décarré bashia bokende kosabone pe na chaîne na nga comme na eza envoyé spirituel TV envoyé spirituel TV kuna nde ezali uniquement makambo na nga kaka ezalaka na kati en dehors makambo na nga makambo so eza te bokende kosabone na envoyé spirituel TV na bengisi pe bandeko nyonso oyo bazalaka libanda mboka pe na kati ya mboka oyo bazalaka na posa
kobeta baloto million, baloto million, bato bazala na posa babeta ba DV loterie o bakende libanda mboka bato ba libanda mboka bino bobeta ba loto so bengi mettre envoyer apesaka ba chiffre oyo mundele abongisi po bimisela bino tango zo gratter oyo mundele abimisi yango yo ko gratter numéro na ngeza plus 243 89 25 28 728 plus 243 89 25 28 728. Donc bobenganga na numéro wana question ezali gratuit, poser question atape musala ezali gratuit na senga mutu mbongo te eloko te soki ozali na posa problème na yo mettre envoyer asombisaka kaka biloko ya musala so sombi yango c'est fini ozwi problème posa na yo na sima soki okokabela mettre envoyer na motema na yo mais eza obligatoire te. Merci ibobo ingeta mutu tafelika. Voilà, c'était la mettre envoyé spirituel. À ici, nous devons s'abonner à la chaîne. Donc, si vous avez une vidéo, si vous avez une vidéo, vous s'abonner, vous liker, vous avez commentaire, et surtout, envoyer spirituel télévision. Voilà, si vous aimez cette émission, dis un grand merci à Roméo. Je tiens à rappeler, Roméo, s'il te plaît, tu laisses le numéro à mettre envoyé l'icolo, pour ça la bien par rapport à on a déjà qui est mettre envoyé à dans WhatsApp, appel, question, tout, vous allez servir. Je vous dis un grand merci. Merci à tout le monde qui vous a regardé. Abonnez-vous massivement, likez, partagez, laissez des commentaires. D'ici là, portez-vous bien et bon sur le programme sur nos différentes chaînes télévisées. Au revoir.